Abonnez-vous, subscribe. Bonjour, bonsoir, et si Kaboyambi biso na la cuisine du chef Lydie, chaîne filiale KTV, na pesi bino mbote ya mingi, mbote vraiment ebele. La chroniqueuse na mino Brenda lelo na la cuisine du chef Lydie tozo la lolenge ni koyeba ko sala dendo. Lelo na la cuisine du chef Lydie tozo le bela dendo. Na pesi bino vraiment mbote mingi Lydie Vita, na pesi mbote Porte Sido, na pesi mbote na ngana na Jeunesse Mambo, na pesi mbote na ngana mon père spirituel Igo Lomba, na pesi pe mbote na ngana vraiment ebele na bino nyonso bokolanda biso na chaîne na biso mbote vraiment ya mingi bosabona kosengaka bosabone massivement na la cuisine du chef Lydie. Ba recette eza ebele vraiment ya kafu ebele bosabone vraiment massivement. Brenda alingi bino mingi, la chroniqueuse na bino Brenda de la presse congolaise nalingi bino vraiment mingi ya mingi. Nzambe akuba na kobatela biso na la cuisine du chef Lydie. Ba recette eza ebele ya kafu tokozala jamais déçu ekozala te vraiment bosabone massivement na pesi bino nyonso vraiment mbote. C'est parti, émission na biso ya dendo ebandi. Merci. Siko na la cuisine du chef Lydie tomoni sikoyo badendo na biso na basoso na biso basokoli yango ekomi prêt mpona kotia baépice. Awa sikoyo basokoli badendo na basoso na biso. Oui papa na biso awa tomoni ozotia biloko boye okoki koyebisa biso nkombo ya gu ozotia awa naotya gu ya awa ezali na mungwa oyo eza mélange na ai muscade na tangawisi na nini lisusu na apart muscade ai esili. donc na munga na biso eza na ai muscade tangawisi. So ana la cuisine du chef Lydie dendo na biso ebimaki na carton na soso basokoli yango batie yango siko likolo ya barbecue bazotia baépice bino moko bozomona oyo lisusu onga poulet. Mais na la cuisine du chef Lydie esika nyonso bokoyamba biso eza bouillon ya poulet. Soki mpe boza na bino na onga te oyo biso tosaleli te bokoki na bino mpe kosalela bouillon ya poulet nyonso oyo esika bokozala oyo bino bozalaka na yango. Oui. Tomoni bazotia sikoyo bouillon poulet kibi ya soso. Tomoni bazotia kibi ya soso na biloko na biso. Pour rester toujours branché vraiment. Émission na biso ezo continuer. Bazo saisonner ka biloko na biso bazotia ba épice. Tozomona kaka épice na soso na dendo na biso na elubu ya lelo na la cuisine du chef Lydie. Tozolakisa lolenge nini ya koyeba kosala dendo na soso. Oui papa na biso sikoyo na baépice oyo nyonso te awa soki mpe olingi otumba na oyo yango okotiaka baépice oyo eza na ona problème te. Okoki kotia nuka baépice oyo mpe otumbi na yo. Merci beaucoup pour rester toujours branché. Mission na biso ya koyeba kosala dendo to pe soso ya kotumba to pe ya kokalinga ezo continuer. Elengi tomoni papa na biso azotia elengi na misuni na biso.
bientôt rester toujours branché mission na biso ya lelo ezo continuer awa eza kaka bazosaisonne biloko na biso bazotia biloko ya bepuise oyo totangeli bino nkombo wana esika bokoyamba biso partout na les 5 continents na monde entier soki oza na oyo biso tosaleli te eza nango kibe ya soso osaleli elengelengi na mungwa na biso topresentaki eza na tangawisi eza na muscade eza na ail eza na feuille c'est bon awa bazosaisonne misuni na biso zomona bino moko bozomona ndenge bazosaisonne ouais. Chef Lady ozomona yo moko ndenge bazosaisonne na la cuisine du chef Lady la chroniqueuse na bino Brenda lela bino don ya trop lo na la cuisine du chef Lady tozolakisa lolenge nini ya koyeba kosala dendo to pe soso omoni yango eza mélange ça ne cause pas de problème osangisa dendo to pe na soso eza nango na problème te lelo la chroniqueuse na bino Brenda amemeli bino lolenge nini ya koyeba kotumba dendo to pe ya kokalinga na soso lelo na la cuisine du chef Lydie NKTV lelo vraiment tozolakisa na bato na biso nyonso lolenge nini ya koyeba kosala dendo ya kotumba to pe ya kokalinga na bepuise nyonso batie soki olingi otumba eza nango na problème moko te émission na biso ezocontinue ça va restez toujours branché na la chef Lydie NKTV barecette eza ya kafu mpe ebele émission na biso ezocontinue. Awa sikoyo tomoni batie huile na kati ya kikalungu na biso na barbecue na biso sikoyo papa tomoni ozotia tomate boye mpona nini po epesa couleur ya bien epesa couleur ya bien na biloko epeka tomate epesa mpe goût lisusu yango wana ozo raison ezaki ozobakisi tomate na biloko na biso oyo mpo tomate mpe epesa goût nango mpe epesa teinte ya kitoko na biloko yango wana raison ya kobakisa lisusu tomate na recette na biso ya kotumba dendo to mpe ya kokalinga oui bino moko bozomona sikoyo tozotia tomate papa na biso azotia tomate mpona ebakisa mpe pimbo na dendo na soso na biso mpe ekopesa couleur ya kitoko nio bomoni atie mpe huile na ye deja na kalungu tolanda recette na biso ezocontinue vraiment restez toujours branché vraiment awa sikoyo tomoni dendo na biso totie na mai totie sikoyo mpona etoka dendo na biso elemba momo makila oyo ezalaka na kati ya misuni ebima totie sikoyo mai na bepuise na biso complet tout complet awa sikoyo totieki dendo na biso etoka bagu nyonso na biso totie ekota na kati après émission na biso kaka ezocontinue okomona kaka kino suka émission na biso na la cuisine de chef Lydie eloko oyo tomemeli bino ya kafu donc barecette eza vraiment ebele ya sikoyo totie bepuise nyonso na mai awa sikoyo ezotoka awa totie nyonso bepuise biso nyonso ezotoka sikoyo mpona makila wana ezalaka na kati ya misuni to mpe dendo na biso na soso na biso ebima bagu ekota malamu makila ezala su te na kati ya mikuwa yango raison tozotokisa lisusu biloko na biso émission na biso ezocontinue la chroniqueuse na bino Brenda donc nalela bino ya mingi donc na la cuisine du chef Lydie barecette eza ya kafu ya ebele omona bino moko mpe bozomona bino mona na cuisine du chef Lydie awa sikoyo
totie épice na biso nyonso totie oyo topresentaki bino totie na mai awa sikoyo soso na biso mpe dendo na biso ezotoka mpona kobimisa réseau ya bamakila wana nyonso esila na la cuisine de chef Lydie. Vraiment Lydie Ngudi Vita ozomona yo moko donc bino mo bozomona Lydie Ngudi Vita napesi yo bambote na yo ma grande sœur chérie otsido semeki na ngai ya motema napesi yo bambote Paola Schengen nabosani yo te Brenda apesi yo mbote et puis la Chantal Kivwila ya Buba Blessing Buba napesi yo mbote ya mingi les Petisco Pedro Mbala Tonton Simple na Angola napesi yo mbote ya mingi Gloridas Zola Maison Couture Mixte napesi yo vraiment mbote wana ma grande sœur chérie na lela ya mingi s'abonner massivement dans la cuisine du chef Lydie. Émission na biso vraiment ezo continuer kino suka ya recette na biso oyo ya koyeba ko lolenge nini ya kotumba dendo to pe soso to lolenge nini ya koyeba ko kalinga na bepisi na biso nyonso totiaki topresentaki soki mpe olingi otumba eza yo kaka soki mpe olingi ya kokalinga kaka yo siko lelo tozoso olenge nini ya kokalinga to na la cuisine de chef Lydie barecette eza ebele napesi bino nyonso tu mbote esika bokoyamba biso vraiment nalela bino mingi elubu na biso ya lelo ya dendo na soso ezocontinue. La chroniqueuse na mino Brenda alela bino mingi vraiment ya olobela kupte waka nzambe ne mutayebi vraiment na pesi bino mbote na bino mingi nzambe abomba biso cadeau dans la cuisine de chef Lydie ba recette eze belé asiko recette na biso ezotoka bazo balola yango vraiment bozo mona ka bino moko vraiment makambo ya malamu ya kafu vraiment nde eza chef Lydie NKTV. Pour s'abonner te ba maman ba tonton ba tantine donc ba yaya ba maman donc ba koko donc trop bon s'abonner massivement bokozwa ba recette ya kafu ya moto oza ke non lambela kutu papa te donc kaka okolambela ye akolia yango donc akosepela parce que nous ceux qui ont ce chef Lydie à la kisaki ngai donc vraiment ba recette de monsieur zai bébé donc yo lobela te s'abonner yo moko komona na ba notification ndenge ba recette na biso ekwanda koya vraiment ya malamu ezali na lela bino mingi ku s'abonner massivement te vraiment bozomona bino moko kino to koma na suka ya émission na biso bokozala jamais déçu. Je chef Lydie NKTV bino bomoni ndenge ezotoka awa ezotoka bepisi na biso nyonso ezokota bino moko bozomona tomoni siko bazo balola biloko na biso siko papa tomoni yo awa otie huile mai nano mikaukeli te siko pourquoi to pe raison nini esali ke omitiela huile avant mai ekauka bon natiaka mai disons natie huile na mélange yango na mai parce que biloko ntango ezotoka mafuta bagraisse ezalaka baawa ebimabima comme ça il se mélange très bien na bépice et puis soso po ebela pe malamu na kati emibela da na huile na kati yango wana ozwi huile déjà omiteli po c'est que soto moni ndenge otie huile bongo c'est que ntango mai ekokauka yango moko ebandi komikalingema yango wana awa ndenge tosali boye ezali problème mai ekobima mai onga mona ke okauka soso pe eza pe na mai nango ekobimisa oui à partir ya wana soki ekauki mbala moko ekalingami ebimisi mpe mwa parti ya mafuta ya dendo ndo moni tosala bongo yango wana bandeko bino moko bomoni ke bokotuna tomoni recette yango mbala moko batie na huile réseau eza o papa na biso apesi eza ke atie huile mai nano mikaukeli te po dendo ezalaka mpe na bagraisse nango ebimisaka soso mpe eza na mai nango ekobimisaka
siko yango wana raison pe amitieli kaka huile ntango mai wana ekokauka ebandi komikalingama yango moko. Oui, merci. Siko tomoni biloko na biso elembi ebeli ekomi kotoka pe mai ekomi kokauka deja, mai ezokauka deja, huile ebandi deja kobima, elingi siko ebanda kokalingama mpona ebela bien. Tomoni papa na biso azobalola yango, balola yango. Papa na biso azobalola yango elembi siko mai ekomi deja kosila, siko elingi ebanda kokalingama siko. Bozomona bino moko na la cuisine du chef Lydie vraiment la recette vraiment eza ebele, bozala jamais dessus. Bino moko bozomona huile sikoyo totiaki, mai ekauki ekomi sikoyo kokalinga. Recette na biso ya dendo pe soso ezocontinue. Vous restez toujours branchés, vous s'abonnez massivement dans la cuisine du chef Lydie. Makamba malonga pe ya kafu ndeza awa somo dans la cuisine du chef Lydie. Vraiment ba recette eza ebele vraiment ebele. Bon mon abino moko recette na biso ekomi kokoma na suka. Asko biloko na biso ekomi deja kokalinga, ekomi kobela, misusu pe deja ezolongwa. Bino moko bozomona ndo na biso ekomi kobela, ezokalingama. Oyo ebeli tozolongola deja. Bino moko bozomona pe azobalola, misusu deja ekomi deja kobela, ezolongwa. Recette na biso ekomi kokoma na suka. Bino momoni ebeli deja ezolongwa, biloko na biso ezokalingama deja. Recette na biso ezocontinue. S'abonner car nous s'abonner car massivement. Bilmo bozo mona dans la cuisine du chef Lydie donc. Ya malonga vraiment ezali. Bozo mona bino moko na moko ezobela, ezolongwa. Comme déjà ko kalingama tout ça qui déjà ni na biso. Awa bino moko bozo mona recette na biso komi na suka. Biloko na biso ekomi prête ebeli. Nous avons biloko na biso na suka ebeli deja. Moko bomozomona na la cuisine du chef Lydie vraiment ba recette eza ebeli makamba kitoko pe ya malamu. Nous avons biloko na biso ebeli vraiment bino moko bomoni ekomi doré. Oui na la cuisine du chef Lydie tomoni recette na biso ya soso pe dendo ekomi na suka ebeli esili. Nzambe ya pambola bino nyonso ba bokotala émission o esika nyonso bokozoma na pesi bino merci ya mingi o bozalaki bozwaki batana bino pona kolanda biso na pesi bino merci. Bino moko bomoni recette na biso esili ekomi na suka biloko na biso dendo na biso pe soso na biso bomoni yango bino moko ebeli na pesi bino merci mingi. Nzambe abatela biso mikolo ekoya nzambe soki azongi te. Émission na biso na la cuisine du chef Lydie toko continuer kaka kolakisa ba recette ya kafu na pesi bino vraiment mbote mingi, na pesi mbote na ngana Junis Mambu, na pesi bino vraiment mbote ya mingi bino nyonso esika boko ya mabiso nzambe apambola pe bomba biso merci. Bye, de gros bisous à vous na lela bino mingi, merci beaucoup. Abonnez-vous, subscribe.